patriotes et les Congolais. Tout dépasser émotion, tout longola mawa, tout vanda, tout kanisa, tout meka ko s'organiser. Biso nyonso elongo, tout meka ko s'organiser encore plus. Ben ennemi, il y a la République démocratique du Congo. Ben ennemi, il y a peuple congolais. Ben sentir que Mwanda a koufité, mais l'idéologie est là. Mais Mwanda a créé aujourd'hui ce qu'on appelle le patriotisme. Oyo, ba Congolais ebele bazalaki na yango te. Pe ba politicien ebele ya République démocratique du Congo batikeli biso te. Bolingo ya mboka, kolinga mboka. Bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir mes amis du combat, bonsoir mes chers camarades. Ezali ngai ndeko na bino babe masombo na lekili boso na bino lelo mokolo ya le 26 mars 2021. Après koyoka sango ya liwa ya patriarche, père de famille, résistant combattant, la grande voix de la résistance, père, un des pères de la résistance, Atiki Biso Nakata Mokiliase, je pris le temps de réfléchir. Je pris le temps, il y a kolongola émotion. Na vandaki na taraki likolo, na kitisi mutu na se na lobi nzambe akumisama. Na ndenge azui ekelamu na ye, ye mutu atinda na mokili, pe ye mutu azuye. Topesi lokumu na nkolo. Na nyoso wana makanisi nanga kendaki musika. Na mitunaki plusieurs questions. Na lobi nanga moko. Lelo tutikali bana na bana. Siko biso bana na bana. Tozalaki koyokela biso na résistance. La grande voix de la résistance. Monsieur Honoré Mwanda. Monsieur Honoré Mwanda n'est plus là. Na yango na leki lelo na Lumbango. Ko présenter ba condoléances na ngai na famille na biologique, na famille politique na ye, na résistance mobimba. Oyo tozalaka ensemble pour dans la même idéologie, il y a libération et la République démocratique du Congo. Na yango na sengi na baninga nanga nyonso ba résistant, ba combattant, ba patriotes et les Congolais. Tout dépasser émotion, tout longola mawa, tout vanda, tout kanisa, tout meka ko s'organiser.
Papa Honoré Ngwanda atiki biso mikolo. Papa Honoré Ngwanda atiki biso na makanisi. Papa Honoré Ngwanda atiki idéologie. A créé patriotisme na mitema pe na mitu ya ba Congolais. Pona ngai ape manakimia asali oyo akoki kosala pona ekolo na ye. Na mokili balobaka, il n'est jamais trop tard. Mais na suka ya vi na ye, Papa Honoré Ngwanda a créé l'idéologie, patriotisme, civisme na kati ya ba Congolais ebele. Na yango biso ba combattants, ba résistants, ba patriotes, tokolanda le même leçon. Toko épuisé na maloba na ye, toko zwa oyo akomaki po tokende liboso na kati ya résistance pour la libération de la République démocratique du Congo. Kobanga elongwa na mitu ya ba Congolais pe kobanga elongwa na mitu ya ba résistants. Yango na sengaka toujours na ba Congolais nyoso oyo bazolandanga babundaka pona ekolo, babundaka pona mututi. Ba oyo lelo bazali kobundela batu. Exemple za lelo Papa Honoré Ngwanda atiki biso. Comme ye abandi kobundela ekolo, abandi kolobela libération ya Congo, et biso ba oyo totikali toko continuer lite oyo ti na libération ya République démocratique du Congo. Nous tous ensemble, biso nyonso elongo tomeka ko s'organiser encore plus ben ennemi ya République démocratique du Congo, ben ennemi ya peuple congolais, ba sentir que Ngwanda a koufité, mais l'idéologie est là. Tokotambisa idéologie à résistance, tu n'as dernier souffle, tu n'as dernier combattant, tu n'as dernier résistant. Ceux qui bakosilisa biso nyonso, mais toko continuer toujours la résistance contre les ennemis qui tuent le peuple congolais, qui pille la République démocratique du Congo. Lelo oyo tomoni bato ebele basali feti pona liwa ya mutu oyo abandi kolobela peuple congolais bameli masanga, bameli ba champagne, mais lobi bango pe bakokufa. Mais kozala na batu mususu pe bakomela pe ba champagne. Mais toko continuer na rythme oyo ti wapi biso ba Congolais. Ya kimotema mabe, ya koinana. Place likambo ezali te, bozali ko créer makambo. Na liwa ya batu. Bokomi kosalela yango fete. Mais na sengi na peuple congolais, pe ba résistants combattants, partout vous êtes au monde. Oui, Papa Ngwanda kei. Nakanisi ba révélation ebele apesi biso pe atikeli biso. Tozana eloko moko te oyo toko condamné te ke Honoré Ngwanda lobaki te pona ko libérer Congo. Nyonso ezali na kati ya ba vidéo, nyonso ezali na ba livre. Oyo ezali na mayela kotanga, atanga oyo Honoré Ngwanda, résistant combattant, atiki
pour la République démocratique du Congo. Oyo ayebi kotanga te akofuye na kati ya ba audio, ba video, akoyoka oyo atikeli biso. Pe na retenaki liloba na ye ya suka alobaki bokoloba kengwanda alobaki te na lobi. C'est comme si Nzambe apesaki makanisi ya koloba bongo po atikela biso liloba ya suka wana ke nasi na lobi nyonso devoir etikali epai ya bino bana. Oui, bato ebele bakoloba pe balobaka. Oui, bato ebele balobaka. Mwanda a fait ceci, Mwanda a fait cela. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Mais Mwanda a créé aujourd'hui ce qu'on appelle le patriotisme. Oyo, ba Congolais ebele bazalaki na yango te. Pe ba politiciens ebele ya République démocratique du Congo batikeli biso te. Bolingo ya mboka, kolinga mboka. Créer civisme, koyeba mboka. Pe kolakisa ndakisa ya valeur ya mutu na mutu na esika na ye. Nakanisi bandeko nyonso bozolanda ngai bo remercier même pour ça. Bobo kelaye ba fleur même pour le patriotisme. Na âge na ye azalaki moko il fallaki ape maisika azalaki pe akangi maboko atikela biso bana charge à Robunda. Mais il était toujours au front. Il était toujours debout pour réveiller le peuple congolais. Bokanisa yata iloko wana ya malamu ya mutuya atiki. Yango na sengi na bandeko na ngai na kozana mukuse ba résistant ba patriote. Il est temps de s'organiser. Il est temps d'avancer dans notre combat. De augmenter encore de vitesse. Ndenge totikali bana na bana. Et vous allez sengo mingi. Quand il y a résistance, besoin position de force. Tozonga ndenge tozalaki. Tobundi sabanguna oyo ba quitte navire. Vraiment, je suis fier. Il y a comme papa il y a 74 ans. Azaliki Koloba. Ko éveiller peuple congolais. Mais lelo nazomona ba kulutu ya ba 60 ans, ya ba 58 ans, ba collaborer na ennemi du peuple congolais. Po bazwa misolo. Po bazwa bomengo. Mais exemple eza lelo batu bazwa bomengo batu ba vivre heureux suka na yango ezalaka liwa. Ce sert à rien ya kosala baninga mabe pe kolekela baninga mayele pe koboma peuple congolais pour un intérêt personnel. Na yango nazo senga na ba résistants combattants oyo bazana idéologie ya résistance. Je crois après enterrement, il y a Patriarche, le père de la résistance, Honoré Mwanda, Tokosenga, Nabiso Nyonso, ba résistant ya monde entier, Tomeka Kokutana, Kosolola, to veiller encore plus na territoire Nabiso, et to veiller plus encore na libération de la République démocratique du Congo na maboko ya ennemi. Yango lelo na lekaki kaka pour na demande ya ba Congolais bazali ko benga ngai bazali ko loba babe masombozo loba te le vieux Ngwanda est parti.
nakoloba nini nakoloba kaka merci le vieux Ngwanda tout ce que vous avez fait pendant dernier temps ya vie na yo pour la République démocratique du Congo. Biso ba Congolais ba patriotes ba résistants tokobosa na yo te. Tant pis pour les autres. Au bazar ko reconnaître musala na yo te. Mais biso to vandi na lutte to sentaki force na yo. Il y a travail énorme que vous avez laissé au peuple congolais. Na yango na kosenga na Nzambe place tokendaka abatela milimo na yo apemisa yo na kimia na oyo ya moke osali na dernière minute ya vie eleki ba mabe nyonso osala na République démocratique du Congo bolamu na yo ya suka ya réveil ya peuple congolais lelo babanda ko boma biso des millions mais la réveil vous avez apporté dans le combat et de qui ba oyo balobaka ya mabe contre yo Nzambe azwa lokumu que ton âme repose en paix monsieur Honoré Ngwanda biso baleki na yo bana na yo to tikali na idéologie to kokende na yango tina suka to ko batela bakombo na bino na minoko tina suka lokola to batelaki tozo batela ti lelo kombo ya Fumukimbangu tozali ko batela ti lelo kombo ya Lumumba pe na ba mususu oyo basala oyo uti kosala na mikolo uti koleka na mokilio ya se Nzambe azwa lokumu. Je vous remercie na ana mingi ya kolobate mais na sengi na bandeko na ngai ba résistants combattants il est temps de s'organiser de trouver moyen nini tokosala après liwa ya papa na biso Honoré Ngwanda parce que zalaki voix oyo biso tout ba résistant combattant to zalaki koyoka cette grande voix porte-parole munene ya combat ahuti kotika biso vraiment et nazwa ki message yango mais nazalaki na force ya kolekela bino te mais na bana kozela moment na kokoleka na miso na bino te na elongi ya mawa pe biso ba combattant to koyoka pe mawa te ke non parce que papa Ngwanda a koufi to komi bana dit que te nous sommes des soldats nous sommes des combattants nous sommes des résistants na yebisi baninga nanga oyo bazako bunda des proches ya Pareko ba membre ya Pareko ba résistants combattants il y a MPC il y a partout bozali mawezate le vieux parti s'est reposé et biso batutikali il faut continuer ko bunda toko bunda tina suka pona libération ya mboka wana na maboko ya ba ennemi na maboko ya ba miyibi na maboko ya ba anti-valeurs ba tricheurs les gens qui n'ont pas de sens de vue les gens qui n'ont pas pitié du peuple congolais toko boto la bango mboka wana ata lelo te ata lobité un jour à 100 jours la libération totale de la République démocratique du Congo eko monana na yango na remercier batutu balandi ngai pe na kebisi na bataliban na nyonso oyo bazali kosala na page Facebook na ngai nazali signaler depuis sitting ya ambassade ya Rwanda bataliban ba complice bazali ko bloquer ce biso ba Facebook na biso pour to passer message susu na ba Facebook te mais ba ko bloquer biso parole te mais lelo yo grâce à Elenga Congo TV naza ko passer message nanga grâce à Amani TV batutu balingi balanda ngai oyo bazana posa koyoka oyo na kobanda koloba nazali koleka mikolo nyonso sur YouTube na Amani TV boya lisusu ko bloquer ngai na kotika te na ko continuer toujours ko dénoncer na ko continuer toujours ko lutter
po mboka wana ezali mboka na biso banso. Mutu moko te, tribu moko te ekoki ko dominer na kati ya mboka wana. Et biso toko continuer toujours koloba. Et nous devons remplacer au plus vite possible Oyo Papa Ngwanda bana koloba et Oyo bana kosala. Nous devons s'organiser encore, de faire encore plus que lui. Mutu Oyo ako bloquer biso akozala te. Et puis Mutu Oyo akoya kosenga biso ke no botika akozala pete. Et na yango na sengi na batu Oyo ya mafinga. Totikela ki bino YouTube, Facebook, mais bolandi biso na YouTube, bokolemba kofinga. Maintenant bolembi te, mais bokolemba. Biso pe tokotika te kolanda mboka na biso. Tokozala na bino, bino batan liba tokozala na bino. Guerre eza déclarée, tomoni bilongi na bino, tomoni ba feti. Mais boye baka mbongo ya Congo bozwa koyiba bokolia yango na Kisasa. Mais tout autour ya libanda ya Congo. Chasse à l'homme et banda. Toko chasse bino ndenge to chasse ki Hippolyte Kanambe. Et boyebi fonctionnement. Nous devons s'organiser encore plus. Boko sentir totika li bana na bana. Et bana na bana muninga ko le kila muninga maele azate. Kongo eza ya biso nyonso. Toko tia na bambeli, toko betana na kati ya pari ao. Omoni esprit o nazalaki nango na dosaki muke me na zongi. Na zongisi esprit wana boyebi. Mutu na mutu amilengela. Komi bino bimimoni ke bino bokomi. Bosaka un esprit à peuple congolais. Bisto yebisi bino bokomi ti. Bozande ba traître. Bo trahir peuple congolais. Bo trahir mabele na bino. Bo trahir bakoko na bino. Bo trahir bisimbi na bino. Bo trahir bisoti. Mais, eza nango rien. La guerre continue. Tozaka na bitumba. Bitumba na nesilité. Awa mutu aganyaka na Congo azalaka te. Mutu aganyaka na kati ya Congo ezaka peuple. Et biso peuple toko gagner un jour à 100 jours. Et puis toujours continuer toujours qu'on gagne. Parce qu'il n'y a rien qui se fait au Congo sans accord à peuple. Bozo sala, bozo kima, bozo sala, bozo zonguluke. Bozo to rond-point. Mais biso toko zana bino maele. Boyiba na bino, bobo misasuba congolais, c'est pas grave. Mais, na minute yo, tozali, ensemble, biso tout, ba résistant combattant, tozali kolela nanu, le père, y a résistance, après wana, tokoye banin, tokosala. Tous les mouvements, j'invite tous les mouvements, y a résistance, MPC, Apareko, Batunyoso, tous en a kimia, tolanda bilobela ya batute, tolanda mafinga ya batute, totika mowe nano na lilita. Après on va s'organiser, totika li bana na bana. Ba résistant combattant boye ba ke liboso tozaki na vie moko boye. Lelo to père de vie ngwanda, lelo bikuna tozaki na ba vie boye bango to ba sili génération isili. Totika li biso na biso. Ba koloba te ke non, toyo kela nanu vie wana zalité. Via zate. Ya lokola père akufi, lupango tika libana bazé belé, alors tout mon côté a collé que la biso maïla bloqué, lupango famille, abana rolé à la famille, bistola la ranzala. Faut que timba va congolais. Faut que téléma. Il faut que téléma. Peuple congolais, bota la kana misoté, bola na ba discours à batouté, bola na ba publicité té, bilobela. Et l'eau mongozo salamate bazana minyoko et politique anamba nyongi bango to yebisaka bino ke bakosala l'eau ti mais les lois omona na ke bazo salape rien et l'eau mongo tezo salema kaka ba vanta rebelle kaka kofinga batu kaka sepela ba liwa ba congolais mais ko bongisa Congo bozo kokati yango lelo na minga ko lobate na matanga oyo je n'étais pas vraiment proche. M. Honoré Ngwanda. Je ne suis pas dans la Pareco, mais c'est quelqu'un qui a fait la réveil patriotique. Et nous sommes dans la même idéologie.
ngana reconnaître ki mboka na ngeza occupé mais c'est Honoré Ngwanda a reconnaître ki mboka eza occupé donc tozali na même idéologie na même vision que pour cela lelo nazomona papa na biso oyo bandi ko encadrer vision na parti na ya Pareko nanga na encadrer le même vision na mouvement du peuple congolais donc quelque part je suis touché na liwa ya grand résistant Honoré Ngwanda. Vraiment, peuple congolais nazaki na mingi ya koloba te na mokolo ya lelo na suki lelo awa na présenter encore ma condoléance nanga na ba frères ba résistants combattants surtout ya Pareko et puis na remercier na organisation ya Pareko ndenge bauti ko choisir candidat Okeke comme président à Pareko provisoire. C'est une bonne idée. Je suis très content. C'est une camarade d'élite qu'on a lutté longtemps ensemble. Batebele bayebi, bamsou bayebite. Nakanisi et kozala tamoko ke génération nabiso tokomi kozwa ba responsabilité ya ko s'organiser. Je crois que je suis vraiment content. Moutuloko la candidat Okeke soki na kosenga audience tout vanda tout solo la pona makambo Congo. Je crois je crois akobo ya te pour te discuter makambo Congo parce que tu ebani très bien. Tout le monde en a plusieurs fois, tu marché plusieurs fois. Donc moment wana ekozala bien ya kosala ba échange par rapport au ndenge tozala ki batuna même idéologie mais bazokutana rarement tozokutana kaka juste pour na ba manifestation mais je crois biso ba résistant okokende sous plus avant to bana kokutana to bana kosala échange pour tout avancer na libération ya République démocratique du Congo. Vraiment Ingeta, je vous remercie. Tozana na matanga, je crois toujours c'est la programme ya bandeko ya Pareko pour bapesa biso mokolonini oyo soki moye kozala place tout oyo bako décider que bakunda papa Honoré Ngwanda résistant combattant ceux qui sengi tout déplacé pour tout kende ko honorer monsieur Honoré Ngwanda tozali prêt ya ko payer ba billet ti esika ye azali pour tout que rendre hommage à Souka pour un grand résistant et grand patriote oyo atili kotika biso na kombo ya Honoré Ngwanda. Je vous remercie nazana minga kolobate na kanisi mikolo oyo koya toko continuer na ba émission mususu. Ingeta.